Oui, c'est la réalité, maman. Et ça va réalité. Au maloba tata diangenda. Papa va monaki déjà nyonso pona avenir. Ya lingomba pe pona avenir pe ya Congo. Très bien. Pona Congo balobaka déjà pona Congo. Okotangela biso elandi kuna pona Congo. Wapi, la révélation du Vatican? Non. Oui, maman. Ok. Quand la page Nazali? Oui. Parole de Papa Diangenda Kontima en 1990 sur l'indépendance du Congo. Papa Diangenda nous dira, oui, nous sommes indépendants et après, par manque de connaître notre vraie histoire, bien qu'indépendants, où en sommes-nous? Tant que les Congolais ne connaîtront pas leur vraie histoire, tant que les noms de mon père, Simon Kimbangu, et celui de mon frère, Kisolokele, sera méconnu, nous n'avancerons point. Nous irons de transition en transition jusqu'à ce que nous corrigeons l'histoire. Bato balekaka na mboka o bayebi Congo te. Congo ezana muto ayebi yango. Congo oyo ezana nzambe oyo alaka pona Congo. Congo oyo ezali na mutu oyo avandela Congo oyo. Sikoyo bato bazali koya. Soki bazali komema banzambe ya bapaya. Po eya kati na Congo yango monaka jalousie ya nzambe. Mboka oyo moneli pasi yo oyo pesi epa ya mwasi mususu epa ya mutu mususu abokola omona teke pasi ya nzambe yango wana. Nzambe oyo bomonaka ki armée ya nzambe yango wana oyo tomonaka wana c'est armée ya nzambe. Ba oyo to omonaka eza ba oyo bayaki na papa penda bango nde est-ce que lelo kolo Yesu babetaka ye tata Simon Kimbangu nango akosimbe lelo. Mama. Papa Chico, Montuna wana. Au ce moment, maman falloir ntaka bamba magala tatami. Talakana lulikambo. Kolo Yesu ba betaye. Esi kezate. Tata Simon Kimbangu oko pousse na pemela tata. Ali moto. Balobi ke armée ne ko utamusi. Ezaki ya wana te. Ezaki ya Israël te. Poto ebisa bino ke non, Jésus tango azaki na Israël, armée ya nzambe non ekreamaki te. Armée ya nzambe babeki eko uta na pays lointain. Bazolo bango au-delà de la fleuve Éthiopie. Esika nzambe avandi esika armée ya nzambe ekobima. Ti omonaka lingomba wana, ti tomonaka nzambe. Balobi na momana nzambe ando leka. Ata la armée ne ko combattre. Voilà. Papa, maman nangai, ce qui le Congo, ils en a passe oyo parce que baebi armée te. Non solo papa baloko na biso tango yikoki. Biso sikoyo domi pesa. Ta makamonisa boni domi pengo isa tango yikoki. Amenta babake aboni isa mokili. Tango wana oyo zaide. Malovanyo, papa alobaki ezoko koka. 100 ans et kobota makambo ebele. Oui, ça va, Nzamba Zobatela. Ça va, Obatela, pas Chico. Qui m'est payé des amis. Vraiment. Merci, Nayoko. C'est ma deuxième invitation. On a voulu me donner la Kakiba Ndego Balandi. Et voilà. Nabinoba Ndeko Bayo qui peut Ndeko Batali, Binoba Ebo. Pesa rabiso temps bino ba bozora temps ya koyoka likambo tata Simon Kimbangu kiangani to pesi bino mbote na mokolo malelo to tondi nzambe botondi lisusu na mokolo na oyo mokolo na ntina nini apesi biso susu occasion ya ko ya pona ko continuer maye oyo to bandaki na kombo na ye wabino moment falon ntima na kati ya émission Pole
émission tout le moment moi le rubrique la lumière poli papa Chico santé zali malamu nyo sizo mona na malamu on peut pas Kinshasa pende lingi malgré ba moi mais teinture équité et puis na mona kama ya kamba ndezo sala. Oui maman malgré tout Kinshasa ezali mboka na biso voilà mboka oyo evandi tata Nzambe lisuna ezali awa eza kotala bisika tozali yango tozana mboka mopaya te voilà malgré tout mundele mutakabola biso mais eza kaka Congo nauti na Congo naza kaka na mboka ya Congo très bien yango wana esika oyo naozala toujours kimia ezali esika tata Simon Kimbangu aleka vanda esika pe akakola awa na centre d'accueil voilà yango wana ntango nazali awa naza na mboka ya tata. Merci beaucoup papa Chico, merci à vous fidèles internautes, merci à vous très chers abonnés de Kimbangu Télévision. Ndenge topesana kilaka lelo yo tozongi pona un deuxième volume ya émission na biso natina mosusu te natina ko approfondir connaissance na biso pe ya kosunga bato bayebi na ino likambo tata Kimbangu te pamba te papa Kimbangu dans son universalité et sengeli to lobele na ba couche nyonso et côté la moto esika nyonso to kokende molaite patata na ba maman kasi to sala lokola momesa na biso yo kolanda biso mosala o ezeli mosala ya passé un travail technique ya kokende à la quête de deux invités ya kokende à la récolte des informations pour to memela bino na lolenge sa kabino yango na qualité to kopesa kabino ezeli mosala ya passé alors ozubiso na nzela ozubiso na mosala sala na non stop pesa litoyi na biso zwa sango oyo partager yango tindela moninga commenter, liker, aimer pour pesa biso vi molai na kati ya réseaux sociaux pambate biso toponi yango moko ya banzela ya malamu pour na véhiculer message ya tata Kimbangu. Papa Chico sans plus tarder masolo na biso ya mikolo eleki tokabwana kina likambo oyo et tika kingai pendande na roba estomaqué te pambate lingomba na biso papa Kimbangu aza les révélateurs de choses cachées. Il se révèle na moto ya lingi na lolenge ya lingi kasi e pesa kinga e kendaki na nga nango na motema diangenda kuntima ndelelo pe na zongi na yango pona kotalisa na biso ete likambo mama ya likambo oyo lobelaki biso ete date ya le 5 mois 2025 nzoka nde date na soki totali yango elingi kozali ko stupile kaka ke ete Nkolo Yesu Mesia na kombo ya papa Jalunga na kianga na boye ina yemi bale ayaki nde na date wana ya le 25 mai na kati na mokili sika boyo yeli biso le 25 mai makambo zobanda nini ezobanda tope nini ebotama tope tata al révéler o nini alakisa ki o nini po ete lelo tofanda to lobela bele date yango na mayema zali koya tozali koyo kabino. Merci maman Fallon. Date wana le 5 mois 2025. Elingi koloba makambo ebele ngonga ya tata ekoki. Ngonga ya bana mayele ekoki. Okay. Ngonga ya bana molimo etelemi parce que papa alingi atelemisa molimo. Molimo eza kotombwa na lingomba parce que tolati bonzoto mingi. Molimo nini pa Chico tozali na poli. Tata azali molimo yemoko molimo Saint-Esprit. Très bien. Lingomba ezali lingomba ya molimo santu. Okay. Mais papa yemoko apesaki molimo kimia po ba travailler nanu. Mais na ngongo tata alingi atelemisa. Milimo o tozalaki na yango ya babeko tozoki na mabonde limo to alatami asalisi pe OK. Mais papa alingi kozongisa molimo na ndenge ya propre parce que bato mabe babatami mingi na kati ya lingomba. Papa alingi kotelemisa bana na ye misusu bakowuta na mikili ebele bakoya tobandi na ngai na oti Angola parce que naloba so Angola ezali ebandeli. Voilà. Bisonde oyo tokoya nde na likambo wana mais eza pe na bato bakowuta Congo Brazzaville bato bakobimawa bakowuta ba France ba Belgique partout bakoya ba mususu bakoya ba milimo bakokoma ba livre oyo bino boko comprendre te makambo nini oyo tata temisi bana et puis bana mususu bakoya bakokoma pena ko detete pena bato pena na kati ya église yo zo tambola pena papa pena yo kiza mopanzi yo kende boy
bakoloba bakosakola parce que papa avandi na biso mingi ta ebele apesi biso ta ebele mais bato ebele omoni ke non bakoki ko comprendre likambo ya tata te babosani te ke ye azali molimo santo molimo santo siko ivoa salela molimo na ye ya santo ivoa etelema molimo ne ntango ekotelema yango okomona ke non bato ebele bakolemba bakokima bakokima parce que bana wana bakoya na date wana oyo tata dialonga na kiangani esika oyo ya botama na mukolo yango mukolo ya mayele de na 5 yango epesi biso 25 epesi biso pelekete na pakundungu. Très bien. Epesi biso papa Semo Kimbangu na mama Mwilo bango mibale wana nde bapesi biso connaissance yango ne mutu kobota makambo ebele kati na 2 chiffres ne ya papa Dialungana okomona parti ya dati wana batu bakobima ebele batu bakoya bakouta ba église de réveil ba musupe bisika bakobima tokoyeba te mais tokomona ke bayeka na likambo ya tata bakotelema bakoya parce que makambo o papa Dianginda salobaki ngonga nango ekoki yango tomoni tote kotanga o elekaki o prophétie ya papa Dianginda wa lobaki na matete oui tokoya lisusu na likambo o yebisaki papa asombe tokoya sukati kaka na prophétie parce que toi na ngonga ya prophétie tozomona même Congo eza koleka be c'est prophétie de tata Semo Kimbangu Kiangani tout eza koleka ba guerre oui alobaki yango. Pourquoi biso torobanga ba guerre soki ye asalobaki ba guerre voilà alobaki déjà ba guerre alobaki nyonso ko salama voilà papa na kosunga yo très rapidement maman alobaki déjà nyonso ko salama ba guerre ko ya makambo nyonso ko ya papa alobaki yango nyonso yango moni ke non likambo wana toza ko banga yango te parce que nini eza na ngonga nango ngonga ekoki ngonga o papa alobaki oyo ba eli bakotelema parce que alobaki tina ngonga oyo komona ba eli ba telemi oyo bakoya mingi bakokempe na na gouvernement bakosala kuna mingi ba biengami pe bakoya oyo bakotelema na lingomba oyo papa yemoka kopona parce que papa alingi lisusu bosoto te apesi biso temps ebele apesi biso temps bosoto leki mingi tata Semo Kimbangu tolobaka ngo tango nyonso tokanisaka ke azali kaka mpona bakimbangiste eloko wana nde erreur yango wana omonaka bato bazali kosala bakanisaka tata Semo Kimbangu Kiangani avandi kaka mpona bakimbangiste mpona baproblème bakimbangiste yango wana biso nde tosalaka baerreur papa azali universel papa Chiko surtout ke na opportunité oyo tata mokonzi ya mboka apesi na biso na kotombola mokolo le 6 avril comme journée chômée payée sur toute l'étendue de la République, c'est-à-dire tata Kimbangu na niveau international. Donc azali ya moindo nyonso azali na les 4 coins du monde, pe azali ya moto nyonso pambate yaki kolongola l'homme opprimé na kati na bongo, c'est-à-dire tango yona ngai ozo ya kolobela likambo tata Kimbangu yeba ke ozolobela yango na solo zala sûr que ozolobela yango na solo tango ozo na matière moko o ezali ko caractériser bo moto ya Kimbangu o papa Jericho ta kolobaka mbangu dia tombe dia swekama osomona tango ozo ya zala sûr que mai nazali koloba ezali solo tozali lokuta pamba te mokili tout tala teke papa Chiko mokili yebi tata Kimbangu donc tant to yaka na likambo bala mo papa Kimbangu ekoloba bato yo bazana besoin ba se ressourcer ba kolunga ba tali toyi ba yo kanini ezali ko bimisa alors soki yo ye otie kombo Kimbangu to poche titre moko boya Kimbangu nzoka makambo zolo bela na kati bozoba omoni esika nde tozali ko koisa casquette to tozali ko koisa gloire ya tata na biso yango penda mama tokoki kotia nzambe na bosoto te très bien makambo na biso ya bosoto ko tia komba nzambe te leo tokomona batu na makambo na bango bakomi kolinga ko tia kombo ya nzambe na kati omona discussion moko ezo salama omona likambo moko ya mabiso salama baza ko tia kombo ya tata na kati ya makambo wana bon biso pe totali tolembi tata pe atali biso bana na ye likambo nini oyo biso tokoki koma ya soka mais tozwa solution te mutu moko tozwa solution na likambo ya nzambe mais nzoka ezali ngonga na ye parce que soki toyebi valeur ya nzambe te il faut totunaka
soki toyebi valeur ya nzambe te il faut totunaka lelo oyo tata Simon Kimbangu aza koevangelize bato aza kokende kozwa bato na bandako aza koya na bango na kati ya lingomba na ye po totonga lingomba ya suka oyo bapapa balobaka boya me lelo omonaki bato wana bazali koya baza kokoma desi baza kolemba bamosusu mpe banda ya azwaka kaka ke bato babundisaka ye omona force esili ye ozomona kino papa aza kolokota me mabe mo ezali eza kobimisa eza kobundisa eza kosala boye yango wana biso moni musa tozosala boye oyo toza koloba verite boye mama Falon eza na bato oyo bakolinga papa Shiko bana ya papa bakosepela makasi na courage papa Shiko aza koloba makambo toye mpona kokritike mutu te mpona kolobela pe mutu te parce que biso nyonso pe toza bato na se ya moyo toza bamabe na biso tosalaka toza pe na ba oyo pe ya bolamu tosalaka yango toye awa na likambo ya nzambe toye awa na likambo ya mutu te toye na likambo ya tata nzambe oyo abengaki biso mpo tosalela ye. Merci papa Shiko tokolobelaka tata Simon Kimbangu kiangani moto ya mokili te parce que moto ya mokili akopesa biso eloko te moto ya mokili ata sopeli o ata sopeli o palata kasi azali na pouvoir te ya kodeside na kati na bomoi na yo moto ya mokili akokopesa nyonso oyo ezali kongenge apesi oyo yango kasi molimo na yo seul nzambe nde akobatela yango yango wana yo oyo ozolanda ngai ezali nango la peine te nde balobaka ko se salir pour quelqu'un d'autre non ezali nango la peine te olokolata salite ya moto mosusu te zwa bomoto na yo zwa force na yo zwa énergie na yo zwa détermination na yo tiango kai pa tata Kimbangu ya futaka ebele moto ya mokili te est-ce kaka afutaka ebele o papa na ngai ni makolo azaki koloba oyo asala composition ni makolo ya bi maman Falon est-ce ka eza marteau le temps na betaka wana marteau ezoke no kopanza makita ya ba satana. Voilà papa Shiko, on va aller très rapidement pour na moni mikanda ezali na éviter to kobandana nini par rapport au ndenge to lobeli makambo ya le 5 mois 2025 et puis na makambo lobi na révélation oyo ezalaki ya 1977 au papa Diangenda le 27 juin na matete mokanda msusu ezali kolobela au papa Diangenda alobeli pe lisusu kaka sur biso na kimbangiste non na sima mokanda ni na kopesa yo mokanda ezali tozana no awa kuna kosimba ngona no te kuna magama grave bata nazali na art papa ouais mama na ngai o to banga di lemi nezali na ngai po mingi na mokanda parce que les nde balobaka maloba epumbwaka kasi makoma mi etikalaka nde yango tokolakisa na preuve ke te uti papa Shiko te mokanda maloba tata tozali koyoka bino tokoloba maloba oyo tata Diangenda nkotima ayebisaka papa Asumbe makambo mazali koya liboso mazali ya pasi. Après nous cette église sera pilée de fond en comble. Simana biso bato bako sasa lingomba oyo na koyiba. Okomona mutu mususu atako eloko yango ezali ya yete akoya akamati mesa. Tokiti ake na yango na ndaku na ye. Yoka na monoko na ye mesa tokiti oyo ezali ya ngai. Nga muntu nasombaki yango. Na memi yango na ndaku na ngai. Mwana na ngai nalobi na yo pasi ekozala. Bandimi mingi bakolemba. Kutu baparoise msusu soki okebite ekobota matiti. Ekokauka. Pamba te bato bakoya lisusu kosambela te. Nzambi bakokoka kosiporte makambo maye bakomona te. Kasi Asumbe nalobi na yo solo se solo. Tangu bana oyo bazali na bilembo ya tata na biso bakolela bakobelela papa pona nini otiki biso boye. Alors Asumbe nous allons agir. Très bien. Donc le plaire de loin de Dieu
maleli mai ya miso ya eli de Dieu, mai na miso ya yo moponami, mai na miso ya yo mwana tata kimbangu elombe ya sikisiki ozali kopesa maboko oyo butu moi bakobundisaka yo, mai ya miso ya yo mwana tata nzambe oyo bapesa yo tamsusu tâche moko boyo salaka kasi baike bazana kaka pona kotuka yo, yeba ete mai ya miso ozali kotangisa wana. Attention pila mosikeba tata Simon Kimbangu koya ko agir pamba te yo zali moponami esengeli na totangisa mai na miso pona cause oyo ezali juste, au contraire il faut essayer na bité papa Chiko soki na lobi yango ndenge esengeli te ososoli yango pe no lobi nyonso mama matondo o to lobi osopesi déjà exemple moko ya kitoko bato baleli tozana beli kati na lingomba na biso babengami ya tata basoda ya tata oyo ka mitema ya tata nanu baleli te bazokota neka na distraction ya makambo yango moni toza kaka boye me tangu bana ya tata bakoya bakosangana babeleli papa akoloba nyonso papa lobi c'est la réalité mama eza ba réalité o maloba ya tata Diangenda papa bamonaki déjà nyonso pona avenir ya lingomba pe pona avenir pe ya Congo. Très bien. Pona Congo balobaka déjà pona Congo okotangela biso elandi kuna pona Congo. Na wapi na la révélation du Vatican? Non, oui maman. OK, quand na page Nazali? Oui. Parole de papa Diangenda Kuntima en 1990 sur l'indépendance du Congo. Papa Diangenda nous dira: oui, nous sommes indépendants et après, par manque de connaître notre vraie histoire, bien qu'indépendants, où en sommes-nous? Tant que les Congolais ne connaîtront pas leur vraie histoire, tant que le nom de mon père, Simon Kimbangu, et celui de mon frère, Kisolokele, sera méconnu, nous n'avancerons point. Nous irons des transitions en transition jusqu'à ce que nous corrigeons l'histoire. Yango omoni maloba ya nzambe elekaka te. Kolo mokili alobaka yango tomoni il faut to corriger histoire mama. Il faut Congolais nyonso ayeba asosola banani oyo bazali bakolo Congo. Banani oyo basimbi Congo. Parce que tangu ya indépendant tomonaka religion moko te. Tangu papa babundaki pona indépendant ya Congo oyo tomonaki pasteur moko te, tomonaka ngunza moko te, tomonaka mutu, tomonaka nde tata Diangenda na tata Kisolokele batu ba telemaka pona likambo oyo. Papa lobi liboso tata na ngai Kimbangu bo reconnaître oui Congo a reconnaître tata Kimbangu. Mais qu'on reconnaître yana to kolobate que non nde ba pesi date ya 6 avril. 6 avril. Parce que mukolo ezaki mukolo ba wolola papa Diangenda. Mukolo o alobaki oyo. Ouais, 1990. Oui, na conférence nationale. Yango makaloba lobaka yango wana parce que tango batie ba Europe na Congo ya lobi botia kombo ya tata na ngai. Botia kombo ya tata nanga comme héros national ya mbokoyo. Salmo meololaka tata Diangenda efingaka bakimbangiste balobaka wo biso tokotika la kotia Simon Kimbangu te. Yango salaka papa Diangenda pasi yango ayebisaka bango kino bino lokwa boboyi boko sala makambo boko sala nyonso eloko mote o changer. Mama même guerre tozomona na kati ya Congo oyo. Guerre oyo mama ezana mutu oyo asimbi guerre wana, ezana mutu oyo akoki kosilisa guerre wana. Tozana armée céleste awa mama, tozana armée et chef d'armée azali na biso oyo akoki kosilisa ba guerre oyo tozali komona. Mais comme ba Congolais baza lolendo mingi, comme ba Congolais basimbi banzambe ebele, comme bango baluli na bango makambo bayini makambo oyo etali nkamba yango monike non pasi ya Congolais ali kosila te mama, pasi ya Congolais ali kosila te parce que tokomi na ngonga ya tata Simon Kimbangu. Tokende pourquoi alobaki bongo mama ofongoli olakisi bato pa Joana Liboso okomona ke non oyo ya mibale oui okomona ke non tata Simon Kimbangu yende mutu liboso aokende ko négocier
na roi Albert. Ok. Wa tomoni roi Albert. Toyo komona ya mibale papa kisolokele. Papa kisolokele na 1958 yende muta okende kokuta na roi Baudouin pona indépendant ya Congo na maloba oyo koko na ye roi Baudouin asolo koko na ye roi Albert asololaka na tata Simoki na tata Simoki Mbangu. Ok. Toyo komona na 1960 toyo komona maître Coquet na papa Diangenda moto afutaki mbongo ya caution pona indépendance ya Congo. C'est papa Diangenda. Ce que yango moni que non soki congolais a reconnaître makambo nyonso oyo te soki lelo congolais aza ko continuer kaka boye baza ko kende nkamba ko kende ko senga ba pouvoir ko kende ko senga makambo na bango mais baza ko changer histoire te wana nde mabe mama roi la reine de Saba tango akendaka epai ya roi Salomon akendaka kozwa sagesse eza pe na papa na biso président na biso ya Congo démocratique président Félix Tshilombo Tshisekedi tango akendaki nkamba video ezali alobi ke non na ye awa kozwa mayele awa nde esika mayele vandi esika pouvoir evandi mais président tango akomaki azwi mayele siko mayele oyo papa azwaki kozwa mayele toza komona ngo na kati na Congo te parce que soki bango batie tata Simoki Mbangu liboso soki batie tata Simoki Mbangu liboso ya makambo nyonso liboso ya guerre boye na kati ya nkamba boye bino nyonso président oye koluka tata oyebise tata tala mokili tala mboka na ndenge komi kokende mboka oyo monelaki pasi tala ndenge komi kokende tala ba Rwandais bazingi tala ndenge bakoti mama soki andimi ayepa papa assimiler devant papa alobi guerre oyo pe kiti ya bokondi oyo ya Congo na peso na maboko ya tata Simoki Mbangu kiangani mama 2 jours ezebele tata akobimisa basoda na ye pe tokomona guerre oyo ekosila mama soki guerre ezosila te parce que congolais et surtout que alobaki déjà yango que le Rwanda ezalaki porte d'entrée et de sortie et que dans le jour qui viendront le Rwanda n'existera plus na kati ya carte d'Afrique ezali maloba oyo elobama déjà et boye sika oyo boye avandeli biso na boye ine ya misato pona nini kaka te kokende ndenge oyi koloba wa pene na ye pour que maloba wana tata ye bandenge nini ya ko concrétiser yango pamba te nde mokokisi ya bilaka bato balekaka na mboka oyo bayebi Congo te Congo eza na moto ayebi yango Congo oyo eza na nzambe oyo alaka pona Congo Congo oyo ezali na mutu oyo avandela Congo oyo sikoyo bato bazali koya soki bazali komema banzambe ya bapaya po eya kati na Congo yango monaka jalousie ya nzambe mboka oyo amoneli pasi yo oyo pesi epa ya mwasi mususu epa ya mutu mususu abokola omona teke pasi ya nzambe yango wana tango azomona bino boza ko invoquer banzambe mususu lelo o congolais akomoki otia William Branham comme Jésus-Christ comme sauveur du Congo nzoka ne nzambe ayebisaki biso ke non mutu akoteya congolais akouta libanda te congolais nde mutu akoteya mokili comment un américain aya koteya congolais soki congolais ne mutu akopesa civilisation na mokili elaka nzambe yango moni mindele babangaka yango moni mindele bazali kosimba okomona église moko yeboye e na Congo bopesi yango valeur okomona ba église moko ye bopesa valeur ti lelo to opesa valeur na église catholique avant de la makambo ya Congo mama tozali kozonga sima tozali kobebisa makambo tozali kozongisa sima tata Simoki Mbangu mutu ayaki kobunda pona Congo tata Simoki Mbangu mutu asengaki indépendant mwana na tata Kisolokele mutu akendaki ko défendre papa Diangenda mutu afutaki eza na bato basimba Congo les acteurs politiques et puis président Mobutu mutu azaki na pouvoir c'est papa Diangenda talasko niveau oyo congolais ti lelo azali kopesa nzambe na ye mu Congo yango mama guerre ko salama guerre yango papa Diangenda lobi boko tanga boko sala nini il faut beaucoup corriger histoire très bien. Très bien. Vous comprenez, maman? Il faut qu'on change l'histoire. Ok. Parce que tout le monde wana
roi Baudouin tomona roi Albert tomona papa qui solokel na roi Baudouin na kati wana papa qui solokel. Et puis les premiers noirs wakenda kokuta na roi Baudouin na 1958 avant ba papa Lumumba oba héros national avant ba papa Kasavu avant bango nyonso ba ke mona mais papa kenda ko mona roi pe asololi na epona Congo Congo oyo ezana mukolo nango nde Congo lo baka mboka elaka oui elaka ngo ya nini elaka c'est elaka Simon Kimbangu wana to ya ko comprendre na montagne esika nzambe avandi na montagne oyo okomona kino esika Kolo Yezu mama Kolo Yezu azalaki na armée te Kolo Yezu tango bakangiye Pilate atunaki Kolo Yezu benga armée na yo eya ko sauver yo. Comprendre? Benga armée na yo eya ko sauver yo. Kolo Yezu mama ezalika mo kitoko poto comprendre mission ya papa na mission ya lingomba na biso. Merci Papa Chico. De l'entretemps, nous demandons à la régie derrière la caméra, à Papa Ena Komaketi, Tozali wana pona kopesa maboko na tata molimo santu, Toyoka nini papa alobi nini papa asengi, puis on se retrouve juste après. Obenga Michel Kimbangiste. Kota likambo. Ba maman. Batata. Obenga Michel Kimbangiste ton sympathisant. Kota likambo. Pe papa na yeko bakisa likambo ndengo otindi ngai. Papa alobili likambo ijiki donc ekomi ya monde entier. Ezala Europe, États-Unis, Asie, partout. Denge papa asengi biso ijiki. Donc biso ba jeune. Valaire ya $50. Du 1er au 28 février, premier versement pour la première tranche. Du 28 février au 30 mars, deuxième versement. Kota likambo ya Nzambe yepe kota ye. Ota le 21 janvier 2025, Tolanda qui en direct en Kamba Yerusalem et Asika. Tata Molimo Monsante, papa Simon Kimbangu Kianga ni mokokisa bilaka. Alobi sikazo mema biso na vitesse ya 100 à l'heure. Et senge sika biso bandimi biso bilenge to s'adapter pour te chauffeur ya mutuka tozo tambola. Yemoko tata Molimo Monsante papa Simon Kimbangu Kianga. Nzambe soki asengi boya yebi. Et surtout la jeunesse ya Kinshasa. Oyo bazaba volontaire ya Nkamba Yerusalem ya Sika. Jeune nyonso sala lokola moto ya kweli likambo. Okomi na cas d'urgence. Kota likambo. Ndenge mikolo nyonso osombaka ba mega, osombaka ba unité, sala pe dépense pona Nkamba. Kamba yebini na kobongiselo ya lobby. Pote lingomba ya lobby zena la jeunesse. Ba tata pasteur communaux, ba pasteur sectionnaire. Communiquer à $50 papa 5 dans la jeunesse et les kakana mabonde la tongo et les kakana soirée binobo za la bato liboso ya kopesa mukumba oeze na biso ya mwana lokola tata molimo sato apesi biso baso ingeta ba jeune nyonso ya mokili mobimba tata mokonza bule asengi biso demande spéciale tokopesa ngo wapi tokokene na ba paroisse na biso topesi na ba président ya la paroisse ya Ujiki, bango bakosangisa ba mbongo nde basali versement na direction générale. Direction générale akopesa bango ba bordereau de versement nde direction générale akozwa ba frais nyonso amemengo na nkamba ke kosala versement nde akozwa ba reçu ya batu nyonso oyo bakopesa ba $50 oyo tata mokonza bule asengi moko azanga te ndenge ngai pe nakozanga te. Kota likambo. Ozalaka wapi? Kota likambo. Yo za wapi? Kota likambo. Ba jeune to we alipamboli. Kota likambo.
Merci pour ces très belles images, merci pour ce grand message spirituel, merci pour na lipamboli oyo nzambe atie à disposition. Il y a bilenge oyo bami lengeli pe bazali prêt ya ko arracher bénédiction na bango. Voilà, papa Chiko Tozongi, tozaki na kati ya ko koba na kati ya lecture ba mikanda na biso. Wana tozali na évangile selon Jean 18 33 à 37. Ouais. Yango lobi na biso boye. En ces temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et le grand prêtre t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais de garde qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: alors tu es roi. Jésus répondit: c'est toi-même. Te koki na ngwa mama, esili. Ok. Esili na ngwa mama. Vous comprenez que tata dialungana. Tango bakanga ki ekuna, aloba ki royauté na ezaki ya kuna te. Vous comprenez? Babeta kiye, batuni soza roi. Wapi? Royauté na yo, wapi? Armée na yo, eya ko sauver yo awa, eya ko longolo awa. Yango Jésus abaki ezali ya awa te. Awa tokomona lisusu na Isaïe 13, o comprendre esika royauté wana ekouta. Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amon. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers les yeux, élevez la voix vers eux, pardon, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent le porte de tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte. Voilà, oui. Sur une montagne nue. On attend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Maman, c'est pourquoi expliquer biso na lingala te? Éternel des armées, azako leka na armée oyo ekobunda. Omona ratango tata Simo Kimbangu aleka. Bazo l'Éternel balo batena molimo na bo moto. Na bonzoto boye. Azako leka tango aleka wana, azako tala armée oyo eko combattre. Vous comprenez? Voilà. Bazo lo bona bonzoto ke armée wana toke mama. Ils viennent d'un pays lointain. De l'extrémité des cieux. De l'extrémité des cieux, l'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Wanezali armée ya Nzambe. Wana baza koloba Nzambe na koleka ko tu image yango to la tango Nzamba lekaka nde tomonaka basoda batelemelié. Rassurez-vous côté wana papa enoko maketi assura. Ndenge azako tala armée ezako ekobunda. Siko armée yango biso bakimbangisa. Biso bakimbangisa. Très bien. O monte balobi awa liboso bandina liboso bina montagne. Na ngomba ezali polele. Continuez. Ndezali kotalisa une barrière. Barrière zanini. Drapeau. Comprenez? Drapeau etelemaka na ngomba. Drapeau ezana motema wana. Tango kuna bi bannière hein. Siko yoka siko nde quantité expliquer so bannière la sinine. Papa Chico très équipé. Verset parallèle. Louis Ségan, il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Yango monaka drapeau na biso za na motema.
motema nezo c'est non batu ya bolingo nde biso oyo. Vous comprenez? Tant que vous drapeau etelemi wana drapeau ya motema batu ya bolingo nde biso yo bato ba créer bolingo drapeau wana tango etelemaka le seigneur azako leka azako tala armée na ye oyo bunda etumba mama papa Mbenza atuna ngai na ndoto combien de soldats oyo tata Simon Kimbangu abimisaka na 1960 na lobi bazaka misatu atuni tozaki 3 personnes moko congolais Brazzaville moko angolais moko congolais awa atuni moko habité ba même mibale atuni pe moko ya congolais Brazzaville habité bazaki misatu abi boyibi bazaki misatu mais wana seri wana atuni psiko biso lelo na Angola combien de surveillants o ba koma na Angola na papa na ko compter bango te atuni awa pe lisusu babi pe to ko compter bon na Brazza totanga o bazaka awa na 3 Congo au nom de Kilibanda te alobi soki papa bimisaka misatu seri wana abongo imaginer lelo na Angola baza combien soki papa ba telemisa ba soda oyo parce que oh mon razali nombre ya ba soda molimo armée ya Nzambe très bien armée ya Nzambe o bo monaka armée ya Nzambe ya ngwana o to monaka wana c'est armée ya Nzambe ba o to monaka ba oyo ba yakina papa penda bango nde est-ce que lelo kolo Yesu ba betaka e tata Simon Kimbangu nanga ko simbelelo mama papa Chico motuna wana oso mama falo ntaka bamba makala tatami talaka na likambo kolo Yesu ba beta e esike ezate tata Simon Kimbangu oko pusa pemela tata ali moto balobi ke armée ne ko utamusi ezaki ya wana te ezaki ya Israël te pour to yebisa bino ke non Jésus tango azaki na Israël armée ya Nzambe non ekreamaki te armée ya Nzambe babeki eko uta na pays lointain bazolo bango au-delà de la fleuve Éthiopie esika Nzambe avandi esika armée ya Nzambe ekobima ti omonaka lingomba wana ti tomonaka Nzambe balobi na momana Nzambe ando leka ata la armée ne ko combattre voilà papa maman nangai soki le Congo ezana passe oyo parce que baebi armée te kolo Yesu aloba armée wana yeko uta na pays lointain awa nde yango wana pe motuna pe tozongiseli na bandeko bayikolanda biso yo benga miso de tata Kimbangu tango yo lata bere tango yo lata ka ceinturon tango yo lata ka jupe tango lata ka naibite babenga kango likolo chemise wana blouse wana ozalaka na catégorie nini tango tata ko ya kopona est-ce que vous allez sélectionner parmi pour faire partir na armée wana bakokuta on a kata réseaux sociaux ozalaki déjà à moitié nu olati olati oza mal habillé ozo ko sala ba matalana na yo ozo ko exhiber o ezali elongo banité nzoka kimbangisa moto akomikitisa yango wana biso bana tata moni mosantu nanga yo na kokwa kolawa photo zalaka près na air nyonso toza ba soda voilà toza ba ponami esika nyeso kimbangisa zali na ndako na ye na lopango na ye yeba ki oza na contrôle monkolo tata ko telemisa voilà lulendo telemisi yeba ki no esprit no mutego koma soko za ki soda omona komi soda molimo ya omoni papa bakengela kaye ya papa dengenda lobaka ke non surveillant ndeli swatala kanyoso surveillant esika tout kimbangisa koza paroisse ezali vo surveillant zala voilà bango wana bazali bakengeli très bien bango wana bakengeli bango nde basoda oyo bakobunda na mokili mama bango wana soki papa bimisaki misatu mindele bakimaka basundola bana yebaki non pe na ye moko so anyati na mabele lelaka tum o amokusi soki apesi deuxième pas elelaka tum mama yango monaka Congo oyo Kinshasa oyo nkamba oyo jamais bombe ko talibanda eya kombobane na kati ya awa jamais mama bango bazana pona ko surveiller yango moni kimbangisa za partout na Congo partout na famille pona ko kengela mabota aza wana te pona ko ya ko bebisa mabota na ye te pona ko bongisa pe pona ko kengela kimbangisa za na avenir na ye pona ko kengela avenir wana parce que tango ye abelela tata Kimbangu kianga na avenir wana yebake ba
Besprit ene za wana ezo contrôler. Mukolo likambo ekotelema papa kotelemisa bisika nyonso nde armée wana nde oyo kolonga mokili. Nde pe armée wana oyo ekobengana satana. Nde pe kaka nyonso oyo continuer likambo wana mama tokoya ko continuer yango na troisième partie tokoya komona guerre du ciel oyo utaka likolo tie kitana se wana pe toko vandela ngo ezala mission moko penda bato bakotala biso te o na bonzoto mena na molimo ya tata Simon Kimbangu kiangani o comprendre toko sala yango na bonzoto te parce que isa ba code. Parce que Bible c'est les codes. So tali Apocalypse balobi ki non makambo ezali koya. Makambo ya sika. Ezate ke non makambo ele kaka te. Nde tokoya ko découvrir nani mama Mwilu, nani papa Dialungana, nani tata Simon Kimbangu, po nani Lingombe Kabwanaki, po eza na kati ya Bible mama. Okay. Nyonso wana babeta yango na kati ya Bible. Na po nani église catholique yaki. Eza na Apocalypse tokotanga yango na kimia ekozala mission moko penza oyo ekofongola pe kopesa bana ya papa makasi yango evotoyeba yo mondimi lelo komi kosala fier na teni ya tata na berin ya tata tokeba. Merci Papa Chico, jeune kimbangiste pe combattant, un vrai croyant du kimbangisme de Papa Simon Kimbangu. Papa Chico, tozali ko kende malembe pene to le kana kosil ça parce que télé ezali solo bongo ngonga oyo kopesa melaka biso pona pe ko retenir attention moto na moto abima na oyo ezali ya moto ya yangwana epesa meli na ba sympathisant kimbangiste pe ba non kimbangiste obozali ko au travers ba émission, au travers Matéa, papa na biso, au travers la Bible, au bozali ko sosola likapatata Simon Kimbangu, s'il vous plaît, bande konangai, batata nangai, ba maman nangai, ne vous découragez pas. Bon, comme juste au bon moment. Bon, comme juste à l'heure où esengeli pour être beaucoup ko sosola likambo yango, pambate likambo ya Nzambe e ko yaka malembe te. Papa Chico tozongi na ngambo na bino kona na Angola tozana biso tozo ba nouvelle ya n'est-ce pas ya Mbanza Congo ba nouvelle ya Lanku parce que to selon l'histoire nenzo talisa na biso ete ezala na tango na yango soki ko isili kasa soki ko isili kambu soki sali boy bon ezate ke maman falon bo excuser ngazoli ko souhaiter que ekwe ya poli kambu sala mama au moins na basi na bilembo tala mboka Kongo eningani tala mokili ndenge eningani tala ndenge salite zo bomba malisusu te komi kobima sadi Nzambe azali océan ya kobomba kana ye mabete nyonso esengeli emonana po ete tango ye moko ko ya kopesa kimia ndako yeba boyo bazalaki na ye no bazalaki na ye te to ba oyo bayaki kope na bango na kati na lingomba oyo na boyo bayaki pona kobikisa milimo na bango ba nouvelle angolaise ali boni. Ba nouvelle Angola ezali na maboko bangolais te eloko ali busuto koloba. Très bien. Ba nouvelle Angola ekoma na maboko ezalaka na maboko tata Simon Kimbangu kiangani. Okay. Parce que tout le monde aza kozela kaka boye ya papa na mboka ya Angola. Angola evandi kimia eza kozela. Bambuta ya Mbanza Congo tokende na papa Jerikota totamboli partout. Balobi tozela kaka Simon Kimbangu aya. Tolembi pasi. Mama, tango ba papa na baza koloba boye. E moni makamusu biso bebe ba kimbangiste omona ngo lokola ba je tango papa zoloba ke non, na koya Mbanza Congo, na koya kofungwa likambo mais. Tango zoko kango pa bambuta ya kuna ya Mbanza Congo, o baza ba non kimbangiste. Nde koyeba monene nango. Nde komi ko comprendre oh, makamango za sérieux. To tikela mayele, to lela mafuta ya nzoi Alobi balobi bakoko na biso ba yebisaka biso bongo. Ke Kimbangu nde mutako ya kofungola likambo ebatami awa na Kulumbimbi kaka na Kulumbimbi te parce eyalanku wana omonaka eyalanku yende témoin ya mokili yende tata yende mama yende Adam yende Eva nzete wana nzeta no monaka wana azana ba période na ye ya bo mama ya bo mwasi abimisaka pe makila ya bo mama oh là oui azana ba période na ye nzeta no monaka ye soki obi otake ye ya kotake yo liboso nzete no monaka nzete wana bakoko na biso bazalaki soki mutu asali mabe baye kosambisa esika wana tango bakoya kosambisa esika wana okomona ke non soki alobi lokuta
nde barotuna pa nzete nzete nde akopesa réponse te alobi ya solo botika ye nzete wana nde mutu oyo ebombi secret nzete naomonaka ye nde apelekete na pakundungu nzete naomonaka ye wana mutu aboti mokili ye wana mama Mwilu na tata Simoki Mbangu nzete na kaka omonaka o baboti mokili parce que mokili ebandi na mbanza Congo ba témoin ya mokili zali bango mibale wana omonaka wana bango nde ba témoin ya mokili bango nde misisa na bango be étape na bango nde muteboti Europe bango muteboti Asie eboti bautaka wana yango monaka nzete wana tata Kimbangu tanga koya na kati ya mbanza Congo ezaka te pona kulumbimbi ba place zebele mama. OK, bisika ya bilembo. Bisika zali babe. Bisika ya bien zando ya ba traite ya bo moto. Ya bato. Trafic de noir. Na tombo ya ndona mpolo manfuta. Wazaki mama ya roi oyo bakundaka e vivant. Oyo a continuer ki bokoko roi lobaki babomaye. Mama na yemo kwa bino opesa exemple na bino lokola bolingo continuer bokoko. Na robomano mama na nga moko liboso nde bino bokozwa mayele toza na tombo wana ezali epesi biso pe étoile kaka étoile de Kimbangiste ya 5 branches bakunda wana esika bakunda vivant ezali toza na Ntadi Diaboki kwa mufiniko ebombi secret ya mokili eza wana mufiniko oyo tomona kana mikolo leki na réseaux sociaux bimisaka maloba makomi eza wana oyo ebombi secret ya mokili oyo ebombi pena libanga Tadi libanga wana ekanti biso so esika tata kendaki kobomba mama Mwilu eza na makambo wana ebele eza na bisika ebele eza na bakulumbimbi oyo esika oyo tobungisa nyonso esika oyo Nzambe atongaka ndako wana pona bato yango moni tata Diangenda na 1975 tango bakendaka na kulumbimbi na bambuta tango basalaki tour na fanfare faki asalaki tour na bozongi bambuta bazwaki bamabanga ya kulumbimbi batiaki na bapoche bakena comme souvenir. Mais papa Chiko ozali peka apela moko ndenge kolekaka na Tadi no bandeko bakolanda biso bayebi ba image ya Tadi awa to tielaka bango na kati ya na chaîne na biso na Tadi pe kuna soko okende moko pe to kosalaka ezali bongo e maman Falondo azali awa naza na témoignage nango leki yo ya ngai ala ndinga na sima mwana ne mobali azalaki même ngape na libanga Tadi we talaka na likambo ka papa ndoko nda azwaki te mais azalaki na biso so ba azwaki yango epe libanga Tadi libanga wana leki azalaki na kusukosu ya oba kobaka azmi ya ntwengina si je ne me trompe pas oya pe mana mwana so pe mesala kasi tata na ngai papa Chiko tata et maman Fallon l'initiateur ya Mbenga Makimbangu kolo idéologie ndenge bakongoli bakolobaka kolo indusa papa José Diangenda ayebisa biso kaka bozwa libanga wana bochana mai bobondela bomelisa elelo toloba boye soki mwana azaki soka lali fonda kombe yokaki mwana azopema ezaka sote do lingombo eza lingombo osaka na ngote batato bana biso na bonzoto baza bato osaka na bango te opesinga matière mama mais papa Chiko tant nozo bisa to ko moni mama Fallon na yaka vani na kitu apona likamba tata Simoki Mbangu tina ezali na likamba tata Simoki Mbangu ngani biso ba maman Fallon na lobango na ebite so papa Enoch paza na oya mais biso ba maman Fallon to na quelque chose à dire to na nyongo makasi o lelo ata ba pesi ngai 1000 ans sur terre na ko futa ngote patata Nzambe po bolamu lekebele voilà. En tout cas, merci maman na o pesingai na libanga Tadi pesingai matière oyo na zangaki ngana ebika libanga Tadi kaka ndongo lobi na kanisa pe ngo koma wana ngana zaka soki likambo grave ezali na ye na beti yango epa ya mwana ube nini elekaka na libanga na Tadi parce que ngana zwango na bomba yango na kinanango partout na tambolaka na libanga na Tadi libanga na Tadi parce que Tadi c'est mokili mususu Tadi c'est planète mususu maman Fallon. Ah bon? Oui, ça Tadi za planète ote. Nani papa Chiko? Oui, soki tata Kimbangu Nzambe akenda ko bomba maman Mwilu na Tadi. Est-ce qu'on est dans la planète ou non? Ba pumbwaka, ba limwaka ba komaka kuna yango makambo oto ko yako beta na
troisième partie ya makambo pour bato ba yeba likambo ya tadi. Eza na Bible. Tadi eza na Bible. Mais eza na Bible ya kate na Apocalypse. Na esika makambo ko salama. Très bien. Libanga wana ezali, secret makambo wana ezali, yango nde mutu toko panza mokili bakoyeba ke non bakimbangiste bazana nzambe ya solo. Yango wana mama to continuer likambo ya libanga ya kulumbimbi. Libanga ya kulumbimbi na libanga ya tadi. Libanga ya tadi za bolelo, bonzambe ya lelo. Libanga ya kulumbimbi za libanga ya bonzambe ya kala. Très bien. Tata Simo tata Diange na nkutima asili kaka pona nini batu bazwaki libanga ya tadi bamemaki yango. Tango bakomi bisika bazalaki na paroisse, papa Diange ndaye moko mama bani koloba. O ayebi ke azwaki libanga na kati ya kulumbimbi akende kozongisa. Mbala moko bambuta oyo bazalaki bazwaki. Bon bazwaki comme ndi toza oke bomoni libanga elembo tozonga nango. Oh to azwaki libanga ya kulumbimbi akende kozongisa. Bambuta babimisa papa Diange na fâché. Aisi bango boyebi batu batonge eloko wana. Boyebi signification mabanga wana. Yango batu nyonso bakendaka kulumbimbi na monaka batebele o bazwa mabanga wana eza pasi pona bango mama eza pasi parce que papa Diange na boyaka likambo wana aboyaka likambo wana bato bazwaka mabanga bakenda kozongisa yango tozaka pe pesa pe bato tango tata okende nkulumbimbi yo ke kuna na elengo moni na kulumbimbi libanga na mema papa Diange na boyaka wana ezalaki likambo ya kala lelo tozana likambo ya sika lelo so ke nkamba ozwi libanga ya nkamba nde makambo salami so kentadi ba pesa il faut pas passer autorisation voilà parce que tozalaka na guide oui il faut pas passer autorisation et puis bazulaka yango pe kimbangi oui kati ya ville sainte na nkamba ozuli yango kimbangi ba peso nde kuna bakoyamba yo esika je crois bana misatu ba yombe soki na bosani te bana misatu ba kotonga temple kuna donc soko komi kuna ba pesi yo nzela nde bakozwa guide wa ba ko expliquer bino ke ah salamaki boye tala tokota ki me papa shikelo kwa motu nde to bana kati wana ozala munene ozala mokie ozala soki ndenge nini moi passage yango za lokola ka sentier lokola ka nini wana mais moto nyonso le kaka wana na ndenge na ebisi mama Falon wana ezali planète mususu soko okaka sanza o mona ka sanza tokendaka ne na kati ya sanza ti tokendaka tadi tokendaka sanza moto nyonso akendaka tadi ata libanda balukio ndenge nyonso moto akomutika ozwa te parce que okendaka koboma ndeya kuna esika wana tata kendaka kotika mama atikaka ye na planète mosusu. Très bien. Ata balukaki bango bayenga omona bango te yango mona ti mama mwila zonga na papa dialungana na papa diange na batikala kokanga bango te parce que plein ya munde ezaki kokanga mama mwilu plein ya mundele yango wana mais azaki na behésitation parce que soki mundela kangaki mama mwilu tata dialungana tata diange na mission ya tata kimbango elingaki kosimba lisusu te parce que mission ezaki na maboko na bango ezaki na maboko ya mama mwilu na ba papa mibale siko mundele ayebaki yango moni mu papa asalaki bango tobengaka je kizengi azui papa kisolokela tie liboso bisika to tambola na papa kisolokele mundela moni oui mundela moni oui Chris Yohana mundela tali mwana kobota ma Chris Yohana yango moni mundela landaki papa kisolokele atali nani yango tindie na colonia sala lavage de cerveau mama mwilu te mama mwilu kozala mama Maria te nzoka yende mtoko simba lingomba mama mwilu abota deja libanda azalaki mwasi ya noko na yete wana benga ngo je kizengi noko wana zayaka tata kimbangu ye moko ba vila kasi na histoire ka pomba compliqué je voilà yango mona mundila akokikanga mama kinzembo koko kinzembo akolanda koko kinzembo yende mama ye to kanga yango kangaka Christ na mama ne Marie abulaki mama kinzembo zaki je ya tata nzambe asalaki pona kolo Yezu azwa esika pona mama mwilu abota o babengi ville sainte kamba Jérusalem ya sika yango monaki ke no soki bango bakangaka bango mais leo toza awa toza olobela tata kimbango te parce que tata kimbango mission ezalaki nkamba te mission ezalaki
kuna te mission ezalaki pona Congo yango monaki basalaki séparation du corps ciel na terre basalaki séparation maman Mwilu atikali na ciel papa Kimbangu ake na terre yango monaki séparation wana kolela maman Mwilu o alelaki passe na ye yango epesi biso océan yango epesi biso mai yango epesi biso vie o toza nango tata Kimbangu kokende akendaki yango aye ko libérer Congo pe Afrique mission tata Kimbangu ezalaki non pour les kimbangistes ezalaki pona Congo mais akobima na kati ya Kimbangu kimbangiste o ndesika bimi nde aki kosala mission ya mokili mama Mwilu mission ezalaki kobokola banzambe kopesa bango bwanya pe bonzambe oyo papa apesaki mama po encarder bango yango tile to monaka bato balobaka erreur wana to salaka tolandaka trop makambo ya ba christianisme makambo catholique non mama Mwilu aza nzambe te nzambe aza nani mwasi ya nzambe aza nani c'est nzambe muto apesa éducation ya banzambe aza nani aza plus que bango na bonzambe mama koto yango monaka catholique abomba mama Maria po boyeba te catholique asambelaka mama Maria nde apesaka ye makambo vierge noire catholique asambelaka nde l'ange noir de Fatima ba catholique asambelaka nde mama Mwilu parce que ayebi mama nde na ndako apesaka makambo o comprendre yango apesa biso mwana kolo Yezu ti le Congo aza na création te mais bango mo bana makambo parce que bazwa mama nda akopesa bino makambo akopesa bino création akopesa bino nyonso yango tobundalaka kolo Yezu yaka Papa Chico passage dans mokolo malelo c'est très bénéfique pour moi personnellement et je l'espère aussi pour na ba internaute ba yo kina batali ba kolanda biso na ngonga oyo bande konanga itata mama otalaka nini kotalaka nini akolobaka likambo mingi totala nano bayi mokili soki batie babiloko na bango batiaka na ba réseaux sociaux na internet tala ndenge osalaka ba vue tala ndenge bakolandaka oyo bango bakolandaka et bongo oyo bengami kimbangiste baye na matière ya bakimbangiste bakokipe yango te mama Pourquoi les solo? Pourquoi les solo? Pourquoi pena kipene te? Pourquoi les pekisa yo otika mabe okosala osala malamu yango no otala te? Bande koto pona l'essentiel. To pesa occasion na ba bundisi na ba BBC na bato bazoko ternir image ya lingomba te. To pesa bango chance wana te. Eye penda bo sala ngo zapper yango. Batindi lo penda message moko songolo zapper yango. Vous avez besoin d'informations qui n'est nkamba. Yo kankamba. Qui peut nous attendre maman fallo na dernier point parce que ma fallo on zoaka on kamba lobby a relayer yango. On ne va pas de l'autre côté de l'histoire, nous restons dans l'histoire. Histoire total à l'essentiel. To ki a mo kande biso biso ke to ko corriger histoire, o ko corriger on a lo lengenine. Tant yo vandi na TV, vandi na kit na yo comme ça ndaku na yo studio d'enregistrement comme ça téléphone na yo bureau donc téléphone na yo ndaku na comme entreprise na yo, o vandi po la bato lokuta. Tout vandi pour le balika moko oyo ko décourager bato. Pour na nini mondele aluka be expression moko et pour na ko cacher tam sous vérité. Na pesi ndakisa papa tinezali tataki mbanga tindaki biso toki ndotanga na 21 ko tinezali ya lokola moto so alinga annoncer na moto aza cher na eki akufi koyamba la moko bolo ba ke il est mort, tu sais pas combien ça va choquer. Mondele a expression tam sous il a cassé la pub. Il n'est plus. C'est une façon de découvrir en fait une information pour atténuer mon choc wana. Sika boya tabinomo. Tozonga na classe tozo biki na papier. Ah, batata na ba mama. Papa Chico. Nga maman falo na mukolo malelo. Na sepeli. Mission penda tata tindio ko la musa penda na sepeli pe na la muki. La muka maman. C'est vrai encore que ezalaki na makambo mingi ndenge na lobelaki yango parce que mosalo ezali ya passe. Mi ba kolanda rabiso tam susu romona mutazo landa yo ayebi même pas vi na yo ayina yo sala eloko te mutu mususu ayebi na ekati na yote po monaki oyambaki mutu moko songolo to pakala aluki peut-être azo mabe moko boala tsangu mutu benzo kande biso osala na biso esike likamba tataki mbango ezali ata bobi banko ibaza soki ezali na nzela to kosala yango parce que na kati ya mabe nzamba luka kaka msusu dinya luka bimisa eloko moka motuya o ekongenge yango na papa tina na biso ya mokolo malelo esengozalaki ya mingi nga personnellement ya kubakisa mingi ezade papa Chico mingi nde yo maman falone pardon maman
wana totangi ya biso na otangi so révélation ya Vatican te mama eloko asuka wana numéro asuka ya Vatican mama il fallait que otangi la biso oui mama parce que oya to lobi mso ba Bible bokoloba o oui yango fallait otenga so yango wana o ezana se kuna mama voilà hein OK voilà la titre pour continuer merci papa Chico. Zali, révélation du Vatican sur la présence du Christ parmi nous. Oui. Ce que tu as fait, wana. Na longolo ya liboso. OK. Pour te comprendre les kambo ya tata nzambe na mokilo. Mes amis, arrêtons de brandir une image négative de ces continents de Dieu. Frères et sœurs, maintenant que vous êtes avertis, détournez-vous de cette méchanceté raciale. Sinon, vous allez vous retrouver dans un gouffre sans précédent, puisque l'Afrique est un refuge pour tous. Amoureux de la vérité, aujourd'hui je peux conclure que l'Éternel Dieu, pendant la création, il avait posé ses 2 pieds au centre de l'Afrique. Voilà pourquoi là-bas, on y trouve le véritable Éden, planté comme une vigne de l'Éternel pour servir des signes et des présages à cette génération. Cependant, si l'on ferme le porte contre l'Afrique, on se tue sans le savoir. Mais si nous les ouvrons, nous vivrons le bonheur. Nous, selon la volonté humaine, mais par la puissance de Dieu lui-même, car sa présence est notre richesse. À l'époque de Joseph, tous les pays étaient frappés de la famine, sauf en Égypte antique, aujourd'hui représentée par le centre de l'Afrique. En guise de conclusion, peuple de Yahweh, rendons-nous en Afrique, plus précisément à la source du fleuve Nil, se trouvant un bassin du Congo-Kinshasa, car le Christ tant attendu est déjà là. Il mange, il boit, il parle avec ses compatriotes, mais ces derniers ne savent pas qui il est exactement. Parce que nous voyons déjà la splendeur sublime sur son étoile qui brille avec un éclat glorieux pouvant ipso facto son reine triomphale. Oh, qu'est-ce que je suis bénie ce soir, hein? Qu'est-ce que je suis bénie, chers croyants kimbanguistes, chers sympathisants kimbanguistes, chers non-kimbanguistes, vous qui nous suivez, vous qui êtes là toujours à poster vos commentaires quand vous voyez une vidéo, une tierce vidéo d'un kimbanguiste qui loue son Dieu, qui rend gloire à Papa Simon Kimbangu, vous qui postez des commentaires, des méchancetés, mais des commentaires de perdition, moi je les appelle. Ce sont de perdants, ce sont des ignorants des gens sans raison de vivre. Ou bazo moi ne sika ko se ressourcer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est ce document qui le dit. Si on a besoin de contacter Maman Fallon, nos numéros sont là. Je vous les enverrai. Merci Papa Chico. Merci Maman Fallon. Merci beaucoup. Je suis fière d'avoir un frère croyant kimbanguiste assez équipé, battu pour défendre son Dieu. Il y a un de te recommander la jeunesse kimbanguiste est éparpillée dans le monde entier. Zala na uti oyo kote la nzambe na yo. Vraiment. Vraiment. Zala na uti. C'est un fondement. Sans pourtant aller à gauche, à droite. Ça c'est vous aller ini. Merci Papa Chico. Je pense que pour moi, je vais clore cette émission-là. Je vous laisse les plateaux. Faites tout le désannonce. Papa Chico, ça la nyonso. Donc, Mambouzawo son game. Vova mono. En tout cas, je prends ma pause parce que Naza suffisamment rassasié de la parole divine. Merci Maman Fallon. Merci Papa Chico. Biso toyaki awa pona kokundola makambo. Merci. Toyaka awa te pona kokotsa busoto na makambo ya lingomba nzambe Tata Simon Kimbangu Kiangani. Toyaka awa pona kopesa bakimbangise sengo. Très bien. Bazala si bazala na likambo tolanda nzambe. Weza ba révélation makambo e batama tokomi na ngonga nango ya kobimisa. Poto comprendre que non nzambe azala awa. O nzambe amino aliaka
Oui, Vatican lobby. Il boit. Ouais. Il mange. Ok. Il parle avec ses compatriotes. Yango wana. Il est aussi marié, légalement. Et vous voulez quoi? Ouais. C'est notre Dieu. Esengo. Yango wana moni mundele. Azako fongola toujours ba visa pour na congolais akendo vanda kuna parce que soki ba traiter ba africain bazakuna yango nde bango ba vivre aka sans africain nzambe nga bomadi mokili wana mais atala ka bana nga bazakuna moyena bomezate yango wana elamba moko na poto elamba moko na Kinshasa oui otango nzamba akoningisa mokili ozala nesiku kokima kala mingi te mama tonga kankamba kala mingi te tonga kankamba kimbangiste ou non kimbangiste tonga kankamba pona tango asuka oloba tango osutuka ke mais yi wana nde tata ko to bande ko ba to bande ko loba si wana na finga te mais soki opesaka ata $50 ko papa osenga na ba jeune oganga viens sur skande bobenga kayona kanisa ngai obi tango senga $50 wana na pesaka mama yolobi mama pardon yolobi $50 c'est quoi mama wapi yango yeo kaka mama mususu lisusu o wana kaya muke yako muke okay elobi nini awa tanga na bible na et tanga chapitre po bazwa yango chapitre oyo eza na Sophonie 3 oui Sophonie 3 nous dit et d'eau de là les fleuves de l'Éthiopie tout pardon mes adorateurs les hommes que j'ai dispersés viendront m'apporter les offrandes yo mabonza no perana prémisse na yo dime na yo opera na moto azwi ake asombeli atambole nango asakadeli nango atongeli ngo mbokela kate wana nzambe aza koloba nzambe nda lobi te na Sophonie 3 promesse que na côté ya fleuve Éthiopie to ba Congo ba komemela ye ma esiko ba komema mabonza c'est-à-dire na au-delà ya ba na fleuve de l'Éthiopie de le fleuve d'Éthiopie ne kuna mabonze ko kende siko yo nanga to mituna mbongo oyo tataki mbongo atondisa na ba poche oliaka ngona nani mbongo oyo zanango oliaka ngona nani bino pe bozwi grâce wana esika nzambe ngo azali bino boyebi mokila yebi na eloko te meza na bible ayebi kaka que au-delà des fleuves d'Éthiopie na pays moko coupé par les fleuves c'est Congo mais ayebi esika yango te mais ayebi que non esika oyo bato balata komo ya nzambe c'est nkamba Yerusalem mais doute toujours doute yango mama zala fier ya kozala kimbangiste mama ko obligé muta koma kimbangiste te ko obligé mutu te parce que ba koma kimbangiste na ki force te ba te ya pe ba te itala bino ezala kate mama na ngai ba te ya mutu na force te kimbangiste amite ya kaye moko tata simo kimbango ya kakute ya bane ye moko muta kote ya biso azate kaka ye moko nzambe o biso tolandi ye moko nzambe o biso toponi ye o yepe aponi biso yango mama o to mona reza koleka bwakisa oyo kikoto bwakisa mama so tali mopandi na yo pe komoneke na liste ya no dindi papa lobaki satana ekomi pene ya kokanga ye mais aza koluka bana na ye oyo akomema oyo akoke na bino pe akomema bino parce que oyo akokota na makambo ya satana bakozwa ye bafingi yo yoka sisi kolonisa babaki babeti yo mbata na litama ya droite pesa ya gauche okasi poani mbata te bafingi yo tika finga ya suskoto soka lembi kofinga ye moko ayebi mama parce que soko zongisi na monde spirituel ya bandoki ndoki akprovokaka mutu pazwa nzela kokota pazwa nzela tango yo kotia kanda nde ndoki aye kokota na vie na yo po après kosala bongo azongi pa tata nzambe omoni mutu na yo na meki ye kata ninga se oui yango moni ke non totika makambo ya kosilika totika oyo eza mopepe ane koleka mbonge wane koleka bana ya nzambe bakobima to répondre pété na baye oyo parce qu'il faut le dire na baye oyo bakofinga libota e santo parce que papa Simon alobi so kofingi ngai ofingi baye ona kaboli na bango nzoto c'est-à-dire ba conseiller na ba conseillère direct ya tata mokonzi ya bule wana biso so kutu mokolo mokili bafingi ye eza problème te mama
Muntu na muntu akomema mukumba na ye. Okay. Muntu na muntu azana likambo na ye. Muntu na muntu azana mission na ye. Très bien. Mission ya mama Fallon nga na rojige yango te. Mission ya papa Chiko pe na rojige yango te. Mais tokotala ne na suka. Nana azana de bon, nana azana bosalité, ou azana makambo ya mabe. Balobi kimbangisa okoyeba ye na geste, na comportement. Ndeyo ba kimbangisa. Mama, tant tobandai kokola, otala veni, ba kimbangisa bavandaka awa. Mais mama okomona différent. Ba kimbangisa na ebite so bazalaka ati lelo mama. Wezaki lopango eza lopango ba kimbangisa mama. Okomona bango kaka babimaka dimanche ensemble. Makelele pana bango ezalaka te. Baswa na kate, bana wana. Lelo baza wapi. Lelo omona ndako bakimbangiste mama na ngai makelele ba menche lelo omona ndako bakimbangiste po bato omochula eta bakimbangiste bato ni bango parce que bato balukaka nde sika ni ba okotela bakimbangiste lelo bato omoloba moni bino bakimbangiste omonde bofinganaka omonde bino baza lelo bato bazwa lelo porte ya kokotela bakimbangiste parce que les kimbangiste toyebi so destin na biso te yango wana mama na ngai tozala makasi totala kaka tata nzambe nzambe aza pona mutu nyonso oya koyoka nzambe na litoi ne o nzambe atindi asala likambo ne asala mais biso tokosala kaka musala nzambe mama. Dans l'espoir que nous avons un Dieu vivant, il y aura de l'ordre spirituel nakat la lingo baba mate oyotolandi azali molimo et c'est la fin qui justifie les moyens. Merci Nabino Nyonso bozala ki ebele. Ya kolanda biso, ya koyamba biso na bandako na bino pona kokabola mayematali di bundu diabeto, mayematali nzambe na biso et merci na mokili mobimba papa Chiko. Encore? T'es encore te maman. Ah ok. To bon bien pour balobi te, to aussi ça nyonso te maman. Voilà, la suite au prochain numéro au volume 3 au to bombeli bino pona ko décortiquer ko kotaliso en profondeur mingi bozali ebele bokolanda ramenga makimbango bozali ebele bokozwaka ton na bino pona ko benga biso soki moi erreur ezali soki moi konkoso ezali bozali na quatre coins du monde sekete tata nzambe kolo yesu peta molimo santo baye bana ko pambola bino ko pesa bino makasi bino baye bovandi bino baye maladi et na nzoto kasi elikia na koline sainte inspiré ndekuna nde kimia ekozala d'ici là ndetolobaki botikala malamu mabota na bino et papa Chiko pe apesi bino mbote ya suka mbote na bino nyonso bato bazali kolanda biso bo s'abonner bozwa message na biso bo panza yango partout na mokili. Très bien. Eza lokumo pona tata na biso. Merci. Yo kimbangiso moni koleka te. Hein? Lelo otala likambo moko ya bosalite kaka tala bato mais ya biso bakimbangise bele likambo ya tata okozwa po tala osali balongwa mais yo za mwana ya tata zwa likambo na bosolo erreur ezangaka te moni mabe choqué bato bolimbisa biso toye guerre te mais toye likambo ya tata nzambe tokosenga na bino bola na biso na volume 3 nde tokokota makambo ya sika. Mbote na bino batu nyonso oyo bo landaka papa Chiko, mbote na bino batu bana ya Angola nyonso, mbote na bino Afrique mobimba bisika bozali, Europe, Amérique, Asie na Océanie, ndenge toyokoli na kimbangiste. Ciao.